Kombo na ngai banyatakanye na kote. Banyatakanye na kote. Boyo, kombo na ngai banyatakanye na kote. Ningolo bake moto ya lukilika monanko wana deja lokola nyatika nyatinye na nko. Alors moto ya nyatinye na nko ndenge moko lokola moto ya likimaka monanko. Voilà, solo kati ya mboka Congo va beta toujours na ba Congolais, toujours beta na bana Congo parce que batebele bakansara lokola kozala Congolais elingi koloba kozala ministre, kozala député, to kozala soki sénateur. Non, surtout toza bana Congo. Lelo tozala bana Congo ba mapinga bato bakosala lelo pour la moto, babatela moto na ba bien na ye, tozala bangwa poto meka solo la ndenge nini basalaka misala na bango bandeko na biso oyo peut-être baza déconsidéré, peut-être ba considérer bango te to meka pe retourna relation na bango pe na population na bango. Voilà pourquoi nazala bango mbote mona mbote papa journaliste kombona comme na nzuzi mbumba. Merci beaucoup. Oza yo moko te oza pe na mwana Congo moko mbote mona mboka journaliste. Voilà kombona kombo na ngai banyatakanye na kote. Banyatakanye na kote. Boyo, kombo na ngai banyatakanye na kote soda ya leta. Lingolo bake moto ya lukilika monanko wana deja lokola nyatika nyatinye na nko. Alors moto ya nyatinye na nko ndenge moko lokola moto ya lukimaka monanko. Oh, c'est-à-dire na ndenga mosala na eux toza na ndenge oyo okriaka ba infraction pa ba civil. Bon, na ndenge ya musala leta kombo na ngwana ezo expliquer comme que moto ya za na kimia pe na sembo azalaka toujours camarade na ngai ndenge totambwa na population. Alors on a kuti eke asali likambo ya mbeba wana nde vraiment kombo na ngai banyatakanye na kote mona na kapolele. C'est-à-dire pas na discipline. Et pas na ngai na lingi mboka eza discipline pe biso tout pe batoto za discipline na aliment. Kasi ba oba kisaka bino que bino ndebo boza cause ya tracasserie. Bino nde boza cause ya malheur ya ba civil lingolo. Et le côté bakosaka pourquoi soki biso toza na bozwi pe toza na kimia bompikiliki l'état pesi biso ba dotation nyonso esengeli biso tokosala civil ata eloko moko te ngai naza na poche na ngai ebele ngai na kosenga civil simboki na ndenge nini na kokate. Alors à partir bakosenga simboki wana basi bakosela biso makambo ke tozo sala bango mabe to sa tracasserie banini mais eloko moko te pe volonté za la kate. Voilà, merci beaucoup mwana Congo na zozonge pa na yo ndeko nanga eloni ne motivaki au plus ozala policier or misale belé a osaleza ngai na lingo sala musala policier na bundele poni kolo na biso na boyi mungunya au ta musika aya kubundele kolo na biso yango mona mabezo sala makisasa au na Congo na biso ya RDC pona nini bangunya balike belé nde biso moko tundozo faveur wana osala musala Congo ya leta na ya biso moko na upikili na biso mais ile itaka asmeka soutenir na biso amekosunga biso nanu tozo sala musala tola libanda mais tozo eloko te ameka no sacrifice biso na tokenga na ipekini kuna basenga biso $100 ngana zo mbongo te na $100 kuto elongi ndenge na yebite $100 wango eza pona $100 pona moi loko moko bima leta futa biso mais comme poto zo wango boye photo futa to pesa $100 kuna sus $100 biso tozo lango wapi eza kula nini to yebi yango na miso makolo te siko ona kozwana na uzilongo wapi ona futa kuna. Voilà, mais quand on expliquer au banda musala yango depuis na bali musaba de 2016 na musala la police tina kinaka centre na mbakani kuna na sali na mbakani kuna na ye neko zonga mena zoka salaire te tina lelo babimisela au démat matikito zango kala 5 chiffres. Voilà, mais à part yango quand même salaire et banda obima réglé et bimarate wana ya nano ya wana ba premier rato zo kaka ndenge na musala ngo. Merci beaucoup ndeko nanga toujours continuer parce que toujours ça la boeza ka rapona passe parce que to yo kipe mingi. Voilà pourquoi to lobi to kitana na terrain to meka kubeta lisolo kati ya mboka balobi que police est réservé pour na ba brigand batunyo surtout ba komi balati ba sokoto basa ba brigand. Voilà pourquoi bozanga maîtrise bo taka sa population. Bongo soki nazo na ngambungu na ngai poche yangiza kotonda na kotracase mutu pona nini mais na kokanga pe mutu pe na infraction na ya sali
nde nazwa mwa 100 francs oyo naobikela wana mpona somba mwa savon teni komisa te nasomba mwa savon nanika teni soki nazwi nanga mwa 100 francs nazwa nanga mbongo lelo ebele nde bato nyonso bakomozwa ebele wana nasomba savon nango na otrasi mutu te nakangi no mibe na osali oyo nde mibeko nde ya leta nde moto etie maboko ngati muna kangaka bato eloko ekanga bato nde mibeko nde moto ekanga o c'est botrakasa bango parce que bafutaka bino bien te oui yango bafuta biso bien te nde yango tokanga nde moto soki tomoni infraction tokanga yo mpona nini tozwa mwa mbongo voilà oza nano na niveau nini ya eti nazali D6. Merci beaucoup ndeko na ngai toleki koto mwana Congo mekana ko expliquer bosala musala makasi wana yebi siko elo nini salaka ke ba considérer binote via ba salaire bon eloko ba considérer biso pona ba via salaire wana eza l'état moko tuti na yango do moto a partir à centre ba futaka moto na centre abimi na mbongo na mbala moko ero to yeko koma partir ba makambo ya mbongo ekoti na banque o 5 chiffres kufi to comme na 13 ba oublier to zaki ko ba tumoko ba bosana ka biso po to zaki ba quelque part ba détachement ba ni jusqu'à wana ti na lelo depuis mbongo ekota na banque biso to lia ka salaire te to zwa kata 10 francs te moi muke ba prime moko mike to lia ka yango te mais na minute onde président abiso vraiment kutu merci mingi na okisango ke président afungoli sango wana ke batsoda nyonso bazwa mbongo wana parti ya Ipekini mais na kati Ipekini eza yete ya pesi mibeko tozwa mais siko bato baza na kati Ipekini ba osabiso moi des ordres lo yenge avo kota kuna pozwa mbongo wana ofuta $50 ofuta $100 ngana ke bafuta nga 60,000 siko ngana futa $100 pourquoi kaka makamu nyonso kaka bwe akotala bwe kaka petit moka utine na ndako ndeko na ye to mona tata mwasi azala ka soda te aye na ye mbala moko akodise ngamu na soda ya kala na vandi bo papa nangonga wana naza na mwasi naza na bana soki nakuti ata ba petit bo beta kibutu ata je moko ya mabe na ukosela bango makamu ifo na kanga bango ka pona zwa mbongo ndenge penja basivi ba mona biso ke tonyokola ka bango nde yango wana. Voilà, c'est que ezali epan idée na binote eza passe. En tout cas passe ndenge tozolo babwe eza pe biso moko te même ata otamboli na Kinshasa mwe baba soda nyonso bakolobelo ka ndenge biso tolo babwe. Passe ezali. Expliquer biso bateni ba pesa bino fele to batekela. Bon teni comme tel ndenge to yeko na musa soda batekela moto teni te mais depuis to bandar mais depuis to uti na mboko yo dotation eza soki deux fois et dotation deux fois yango ba dotaka ba essentiel moko bwe tout le monde azwa kate. Et dotation est à la compléter. On monnaie mosubotinité, ou plété, ninité. À partir de cela, il faut na luka moyenga moko tititi na somba tenya te pa muninga nanga ya talikolo, na somba ya se côté mosusu, na sangisa. Monnaie mosu na golata côté au vert, côté au noir et goûter. C'est bien te. Mais ba dotakando fele banda seti likolo même caleçon. Ndenge to tagira ba dotande bon. Mais ba pesa kate. Merci beaucoup ndeko nanga mais balobi ke besoin quand même ba ration ba misela bino ba ration ba kulia ofele nyonso ofele mona mais ration soki ye ba konzi pe ya kosto pe na ndako na bango pe soki ration ye plus soda bungu ya toma moi 5 ça comme loso moi 5 bikola loso mais bango ba comme pesa soda moi ça comme loso soso moko na poso moko est-ce que c'est normal est normal tiens président me kotana likambo na ala nda ba konzana bien hein. Voilà, mais toujours continuer quand l'isolo kati ya mboka ko ça quand même père et famille non? Oui, naza père et famille. Siko au sala ndeni pour oboko la famille. Kasi na moi loko mkeka tozo ka ande bolibal na yi moi quand tu na sali awa nazaka na 2000 francs na poche na ngai. Na oke kuna na sombi moi loko mo mke matembeka mai kai bana bali batondi journée leki. Voilà, toujours continuer yo pour sa père à famille. Naza papa ya bana 8 na bakoko. Vraiment ceux qui ont monde ndenge bana wana bazobi kanana d'abord ndenge eza na kata bango classe batanga ka sute ba soki babandi classe ne bandelici omona na katikati boy na katani komo changa kutu soni na quartier bana bakoli batanga te na utangisa bango na 2000 nazwa awa ndenge nini leta futa kanga ite do nazaka ka bongo. Voilà, tout que nous passer toujours kota wana na kati parce que ngape na investir makasi de peur que ba kipeka na bino parce que musala na biso ba pandisa musala na biso ezali to komisa makambo wana parce que président Félix Antoine Tshisekedi président de la République alobi aye wana zapo na bino pour améliorer conditions de vie na bino mais soki komi ba bilo ba cop wana to mona même yé moko pas amuta ba cop. Voilà, toujours continuer na obi bonde ko na ngai
siko tangu passe esali bino yango nde ezosala ke bokomaka kosala bacrime kokotela bato na bandaku kobrake bato baarme. Bon biloko mosusu ya kobrake baarme wana moto abotamaka yango na parti ya kobotama na ye puisque moto soki azalaka moyibi meme akomi soda moyibi ekosila te meme ozalaka mpe ndoki ata okomi pasteur kindoki no mpe ekosila te. Alors kobeta bato bacrime wana nyonso eutika na pasi ya solo mais mosusu eza ya makila ya kobotama. Alors biso tout osaka bacrime ya ndenge wana te mais ya solo babiloko moko ya mike bana bomela babeta kibutu bana bosala boye tokangaka yango na pasi po eza bainfraction moko mpenye ngai nakosisa ngonga na ngai ya kolandaka bana wana na bambangu teke nakangaka bango soki naza bien mpenye ndenge esengeli. Alors nyonso wana po esila vraiment papa na biso président Kisekedi otindaka bato te mais luka bato moko otinda bango bazala lokwa bacontrôler do suivi ezala puisque tala ye atindike bato bafutama sikoyo basala manigonsi mosu ya yebi te ya yebi yango te. Alors faute nyonso wana bato bakobanda ofinga kaka ye Tshisekedi asali boy or papa ya bato atindi ya solo ke kimi ezala mais bato bazali boso wana bakoorganize te nyonso ekokwela kaka ye to nyokwama vraiment to souffrir ya solo na parti ya ke musato ndimela yango tolala kaka libanda tina suka po tolapanda ina sia bendeli ezande bongo. C'est que mariage boza nango na population divorce bozaki na mariage parce que rôle na bino eza ko sécuriser population ya bilo nango mais boza na incapacité nango via que possibilité zate l'état aza na incapacité ya osala suivi po bino bozala mieux protégé yango nde tokoloba ke divorce ti population lingaka bino te c'est avec raison. Oui population okolinga biso te po ayebinde te po so population zo comprendre yango bien yenda koyeba ke banu basoda na biso siko baza na pasi mais bazo sa biso bongo parti ya pasi donc pasi na biso pe na kozanga koyokana na biso na population e utili kolo bango nde bazo tinda biso ke biso na population te yokana te po biso volonté na biso ezaki biso na population te yokana to solola to zala bien oya zanya infraction to kanga ete mais moto ya zana infraction mobeko ekokanga ye bosco ekozala ndenge ni to kendo kanga ba biloko ya mike même moto sala mo eloko aboye même moto pepa wese na ye tuzuka musi aba pepa boye onyoso aleza kozanga nde biso to landela biloko ya mike wana 8 enfants bana 8 olesa bango nalesaka bango na mawa moko nasaka bilanga na ngai ya ndunda na ngbele kotaki ngabwa na ke moko natikali mosala 2 jours na ki obeta Congo papa na zimba matebele bana balambi yango kaka ndenge wana mena soda leta civil moko olia misoni bana ngaba olia matebele za bien te. Merci beaucoup toujours continuer toujours mais ndeko na ngai nini salaka bino batie bino pona ko sécuriser batu ape bino bokanga ka ba couple so bomonika couple boche maboko mais place yiki kezali to ba criminel ba beta masasi le bolanda kuna bolandi te me bozo kanga ka ba couple to kanga pona nazo moi 100 fois atana ile na yena kangi criminel na yena ba criminel babuka koto na landa criminel okimangai mais soit pe inga pe na kufi pe mais soki lelo oyo tozo biso moi salaire bien na kanga couple pona nini na kanga couple te pona yebika ka yepe azo luka pe nzonzingi na yepona lelo soka ya chimwa sinezemi couple mubana pe azaka capable de supporter charge na ye bongo pona na lelo oyo nyanga ketanga ba couple nyoso ka pona pasi donc ezo le calculer pasi calculer pasi zalina sira ya président na Kabila mais tout monde Kabila ça l'autre tuzi papa sika peto ta na na et an me kana osunga biso na papa sito za ngona kimia na mboka nanu papa tande bana yaki bana soki bana mardi ti lelo dafona kenda ku lelo mais 2000 francs siko 2000 francs est-ce que yango na so yaki kuna so mi ka kuna yokape papa bana defoki mapakuna mais siko futa siko 2000 na siko kuna siko tout ça na moi logique nanu quand même. Merci beaucoup. Bokanga kaba. Bon, couple pinga to kanga ka pona ko luka moya ke tolia po to mona ngeza infraction moko ya kolanda ka ba couple te. Donc nyonso na ka ko créer loko moko ya to sala mo loko ya boy po to zwa lobi mwa 2000 to ka bwa 500. So siko tambo kanga ba couple se couple wana nda sali ke l'état futa bino bien. Bon, couple asali yango te. Couple asali yango te. Biso to batela ka population na biloko na bango. Lokola pe l'état azo confondre biso ta osala biso te. Population da futa ka biso biso siko monyo ko na biso zonga ka ke pa ya population pour que ye population ale la beta mbela ba conduire ba raisonner pour ba sisa makambo wana.
Oh, réflexion bien. Oui. Il faut changer population yiki. Okay. Tocha population yiki. Bango bazoka basende à partir wanande bakende likolo. Baye bake. Kuna basoda boye pona makambo tele bakondi bakobongisa yango. Parce que bino bozana toi revendication. Biso tomboka kana bakondi te, biso to saka ta greffe te. C'est nous surtout na bosala izana mutema mabete ya olakisa population ke no kende revendiquer ba kipe biso. To tinda kande population ke bokende likolo. Bon par conséquent lelo mutu nyoso to komona ya telemi ata na balabala ata na bébé amuki ata mwana na moko to kokanga kaka na nko sangwe to bete na ko beta sangwe mata to sala kande bongo. Même pour ça penja ko sala bongo ezalaka te. Ça message mo bozo lancer na oui que bino nde bozana droit ya ko marcher ya ko gréver pour biso vina biso bonga de peur que biso to sécurité. OK. Même cela ndenge même ba population batambulaka ba marche na bango na balabala wana. Volonté na biso ezaka ko beta bango masasi te to ba bombi te. Te. Ba kotambula te si objectif na bango ba ko tika memo na bango nesika na bango ya kimia. Mais si biso mona kama benini bazo tambula na njela mikate ya mama mokata 3 mikate na sani basopi. Ata 2 mikate basopi. Mama wana ministre te. Yengo mona biso pe to protéger ba mama wana yango ndo mona kel mosuto beti moi lisasi likolo po ba mama babanga papa babanga basopa mikate ya bato to mposa na biso ka population matali kolo ba bongisela biso makambo ni population mutu moka bongisa likambo azati. Merci beaucoup ndeko nanga mais ndeko nanga to comme de rochité pona tika bino mais kana expliquer depuis au banda musaki sodo sala combien des erreurs o sala que non au bomam. Bon na sa pe réalité na sa pe le côté pona do biso boma déjà mutu to boma mutu te pona nini ba peso ningisa oboma te mais soko criminel salinde mabe fuko boma ende so ese pe donc o buke pe ko buka pe donc o ne na boma ka civil te négatif ko wanto ko boma te pona civil asa pona biso pe to pona ba civil. Merci beaucoup ndeko nanga déjà au kutana na kamususu boy ozo boto la civil android mais civil a résisté bo bete masasa. Bon volonté ya ko boma civil ezaka te bon babomaka mutu na mitindo mingi babomaka nde rebelle kutu na mutu na ngana za na portal lisasi awa waneza makambo ba rebellion mais pona fara penja boye po beta mutu lisasi wana penja te mais soki nde monguna ya solo abimi na mitindo ya bakonji ko beta ye mais na sali lango na volonté na ngai te. Voilà, merci beaucoup mais pour la ninité parce que ba mitunde est belé mais déjà bino bo kati ngai pour la ninité tangu bokutana na bakonzi boyebisa bango vérité peut-être bako ko attaché yo na bureau peut-être aux travailler na député mo songolo pakala mais député na commission moi na musala na yatinda rabino kende katelanga matiti kende sombela moi na nga pampex pour la ni bo revendica papa na ngai Richia lobaki Kongo beba na ngokala c'est-à-dire makambo nyo se beba na ngokala depuis kala kaka makambo se beba na ngokala tala lelo kokuta capitaine a détaché c'est capitaine a cause à détachement na pango civil bonga sigonga mona zangi lupete na uzala wapi nyonso ezo passer tout wana kaka pasi atati ninga na keno sombela moi cinéma tebele retour kuna na kozwa ta 200 francs kotika na cha na poche pour le bana na ngai balia nyonso ezo sale makana pasi mais eza penja yango te ezala kayango musozo kende me muteme ezo sala pasi tala nga simbaga matebela mamo bwendeni ba na sauvé pe na 500 na obakisa na 500 kuna donc nyonso kaka pasi vraiment bref suka ka bongo. Merci beaucoup ndeko nanga liloba na ya suka eza nini tala vraiment caméra s'adresser na bakonzi ya mboka moni mboka o eza ya biso moto mosusu akotonga mboka te obese kaka biso moko soda ya France aroya ko sécuriser te eza obese bino salasko message moko ya bien pour bato nyonso balanda message bien na lubabuye ye président malobi mbonge bimi ya basoda bapesa basoda basani bali pe kitoko basuma pe kitoko ndenge bango pe bakonzi pe asa nde bana bango pe basuma pe kitoko biso pe basunga biso pe mo eloko na pe to sani to suma pe kitoko pe oya suka bo suma kitoko to suma kitoko pona mwana biso le suka lia alieni atoni na bien ofakate bien asuma kitoko hein bongo ye lelo oyo ngasu mwana nini nano bango balia kitoko ngana bango balia kaka basoso ba kuisi wana na bangombe mengalia kama tembe pona ni nasumba kitoko te c'est que kolia pe kosumba pe so dépendre na olia oui kolia na maladi wana pe so mwana pa lia kitoko maladi abena nokita so c'est la temps ko bobelaka bana baza baswa na bino pona maladi
kasi biso moko kaka biso moko kaka hôpital kaka donc ozumwa sanfa kaka okepa munganga betanga mwa tonga kai sivi ya kalima kaka na bonga kaka ndaba kisa bokoko esili. Voilà, ndeko na ngai nazoya parce que la monnaie c'est très intéressant. Ya ndeko na ngai mais kana nous ko expliquer par rapport à question na tout n'est pas ndeko. Bon, question ouais échappé ngai okozongela ngona oka bien. Kosumba, c'est ce que je lis bien, Kosumba bien. Et puis on expliquer biso baloba ke basora bino même soins médicaux. Bon, pour les soins médicaux, ils ont la série à Kala, puisque tous les gens dans l'hôpital, ils sont à Kankokolo, Nini, Belé. L'hôpital est nyosona, et l'ongba ya biso, et comme il y a des civils, biso to kota kutu na kota kunambula ni na yeba gazu na njela hôpital yango te. C'est ko bela na. Bon, na bela kama kasi na bana, moi c'est tout ça l'opération, ça mikolote. Moi c'est nanga tout ça l'opération kuta ko na 3 mois te. Na na pesi ngambongo ko ça l'opération. Papa moko aza, papa to binga renaissance. Papa Jean, akabelinga ko kabela. Papa ya bato akabelinga mbongo ayebinga ite vraiment na expliquer akabelinga mbongo siko na kende pa mokonji nani soki na bisi ata mokonji ya za lokola mokonji ya basoda biyo mon hôpital ezala kalisusu vraiment moya kolobeza te pa makambo eza ebele ya koloba gute. Merci beaucoup mais balobi bino bobaya diamba makasi siko bobaya yango mais bozo kanga bato ba oteka yango bo kanga ba civil pona en tout cas na ko expliquer yo bien pona diamba wana biso tolona yango te. Diamba euta bakoko ne batika yango kala me ba déterminer ba biso ba bi diamba ezaka ya basoda civil ya kokomela bangi te soki ameli bangi amela na se ya mai abombana ke soda mona yete soda ndi moto aza na droit ya komela bangi po soki soda oki malili atambulaka butu bangi ekoko sunga malili esili soda aza na droit ya komela bangi po en bref eza lika ya basoda bangi tie bima bongo eza ni lika ya basoda ya civil civil okomela te soki nde civil asepeli komela nango komela amela na se ya mai donc amonana te yaso c'est là non ndeko na ngai siko bobanga ka bango ba melango pona ni po ba ozwa pe esprit na bino basoda bon à partir ya ye komela bangi ekotinda azwa tramotina po aza esprit mérité biso déjà to kemba po to moni pasi na ba centre bani ba kembisa biso esprit ye siko azaka ka mutu moko boy siko ameli bangi alongwe esprit ya 1+1 a commis na place 1+1 et commis 2+9. yango nde bakoma osa bakuluna on azole kaka na njela azole baka 2+9 mais abosana morado idée ezate era yo kinjala amata na bamanga ya bato na machette kutukutu oya ukita azuli le chete ya onde phénomène kuluna eza pona bangi. Merci beaucoup babi bino bobanga ka bakuluna pona ni kuna na bangi pona nini yazo botra muteloko na bangi pona nini bakonze ba pesa kan teka so lobi bakonze ba pesa ntaka to bana bomba wana bomoni siko musala leta siko watu banga bango to banga bango te mais so yuko en plus pe bibobo longo pe ba pesa ka batu pe donc to comprendre tinde nango na te bango ba zona décision nango nanu ba société do tika so na ba arma malunga te loko te donc il l'état président ya biso Félix ameka na soutenir les sous loko nanu. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas problème? Est-ce qu'on ne peut pas recycler la police? Pas recycler parce que Balobi ba mercenaire peut baser belé. Oui, n'engezali ningo Balobi. Voilà, Balobi pour nous recycler. Donc Balobi ba to yiki ki baza ba kuluna tout bazo joa ba kuluna wana. Bango tout bazo cha bango na la police. OK. Bon, na la police comme tel les l'état. Kuluna ko kota na police te. Balobi ba indiscipliné bazali. Ba indiscipliné pe bazali, musa soda pe zalaka na de respect ça bomboté mais pour que moto sembo amana kati ya armée oya ko sembo la bango banani bakonji na kati ya ba centre ba idéologie ezali ba cour moko ya ki ko face moto moral ya ko tomboka po eza nange ebele ba cour ezali ba déontologie militaire eza na kati ba histoire militaire eza na kati makambo eza ebele mende koteri ekoti mwana ya général mwana mutu songolo pakala ba duye wana ale bino batoyo bomoni pasi na la police botikali na sima bazo benga bango ba recommander do ye kombo na nde recommander auti pa na mama na ko lia soso alekinga moto nazo mona passe na matebele ya koti alati lieutenant règlement militaire obi ko pesa ba nyonso ba lekio na lopete le sali ko pesa bango lo sako ngana pesa na lo sako mais to soko kisaka ka eza okwa to la kila pe bango mabe en tout cas nyonso na papa Félix Bongisa bisoka makambo nyonso ya poto zo yoka sango to monite sodan de masoki ya moni to monite mais to zo yoka sango na moral zo ya nango mais apona nde équipe moko ya suivi po ya ko banda ko landela ka bango te tala siko tricage za ni pekini yeba ya bato ayebite
eza nango sikoyo même lundi ezali même mardi ezali parce que toyoki ke non salaire na bino na mois oyo bokozwa ebimi mais sikoyo expliquez nous bien méthode nini bazo utiliser bazo bloquer bino to eza ndenge bon salaire wana ebimi méthode nango eza nde nini neti bato basala contrat ya géométrique te sikoyo bazo futa biso à partir ya listing epa ya ba chien sikoyo po esi afuta yo il faut vérifier kombo na yo na ba contrat oyo tosalaki liboso mais soki kombo no ezali bakombo na biso surtout c'est les mois bazo organiser bakombo na biso eza nyonso po mama lili asalela biso tout sikoyo soki yo komi kuna lokola moto oyo aza na porte ayebi yo te okosala na 10 jours okotaka te donc ndenge tozawa mbongo na biso asala eza sikoyo ni peki ni sikoyo mais tokombo beaucoup bandeko na nga boti kolanda ba policier ndenge ba réclamer bandeko na nga ba réclamer ton abisa bino yiki onde yiki kawa ba congolais to vivara na yiki donc policier atrakassaka na population pour apesa un message que bokende koyebisa bakondi bakipe amélioration ya vie sociale na biso bandeko na ngai je pense que notre commis déjà na suka ya émission na biso na rolex émission te sans que na pesa vraiment ba merci ebele et puis na mona Congo moko aza coordonnateur ya Congo Millennium na mikili ya Irlande na kobo ya Ricky Dibenzi motema ya mama Jolie Dibenzi mama sociale merci beaucoup na PCP ba o pe ba soutenir biso à partir ya mikili ya poto le roi de Gaulle Mavinga et puis na pesi lisusu la reine Agnès Mavinga wana zali mulongani ya mwana Congo na kombo ya de Gaulle tokutani mokolo ezo ya merci beaucoup pe na ndeko Beno azali na sima caméra akosala mosala kitoko po population bosepela merci et bye.